soki omoni Magufuli azosala nini landa meme na YouTube oza bato bayebi Swahili na katikati na yowana obakiwa ndo interpréter yo biloko président Tanzania azosala tango zo landa na YouTube soki okuti ke gouverneur Songolo aibi moto ya FCC peuple yango moko omoni sur place na kati ya meeting ba olongola ye ba opesa force ya bati alongwa po azo service ya peuple azo service ya nani ya mutute Congo za biso peuple bino nyoso boza ba konzona po biso to vota bino o j'étais élu par l'Assemblée provinciale na ntoponi yango eza biso ba peuple eloko oyo monsieur Félix Tshisekedi brave motema et puis biso ba autochtone eloko muso ko tindela yo Félix Tshisekedi yeba que force o bozo pesa ba force négative de maimai il peut vous aider po Kabila kangi na maboko armée za yeto yebi eloko wana mais soki o considérer les maimai wana ba ko aider yo ezelo ko moko na ko tindela président Tshisekedi azwa apesa ba maimai nani considération. Pourquoi les maïmaï ba boso zolo ba kama mazobi mate pardon pour na zo mulai maïmaï ba lakini za nani akubima tangu général Eboela alingaki abima awa bon les 3 mars bon mona kinde ba agresser abima. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux toujours en train de nous suivre à travers le monde. Cette émission, vous savez bien, tout sur la peau na Congo, tout sur la Mambébélé, Oyo Etali Mboka Nabiso Congo. Merci beaucoup à les boss. Je suis dit Pumba Tokitiawa, et pas à Congolais Ming Bazara, na Fouille du Sud, tout mon monument Mboka, Zamo Kokoso, tout est peut-être soit. Bande Gonabiso, Congolais au Bazaka. On attend Ndeko Rémi, bonjour, bonne santé. Bonjour, Ndeko Nanga, Yannick Wenge, Kala. Boni Kala, Zomona. Nazali mais nazana kati ali toujours pour na olobela Kivu Mikolo na changé combo za sous remite naza la voix du Kivu na mikoko za la voix du Kivu, la voix du Kivu donc naza mukolo matanga pour Kivu ero za menacé. Kivu za menacé comment? Bon olobi Kivu za menacé comment on ba congolais bele ba kanisa ki ba élection en Congo nde ko pesa solution na Congo ba kanisa ki ba élection des problèmes ya Congo or congolais za na problème ya occupation. Il y a les étrangers qui ont agressé Congo et précisément au Kivu à Minembwe. La fois passée, je me suis dit que Mukolo Mabele à Kivu ya Minembwe zanga awa. Moi na territoire ya Fizi Itombwe nde nga awa. Maïmaï c'est l'idéologie. Même yolo bi okyo za la maïmaï. Et là on a okyo lingana ya ko expliquer awa pour nini parce que on a besoin yeba nini exactement ezoleka na Kivu wana na Minembwe. Qu'est-ce qui se passe wana? Avant de parler à Kabila salaki au moment tobanda obunda po Minembwe ba Rwanda walinga bazwa basala Minembwe comme territoire po baza na mabele na kati ya Congo. Minembwe wana eza wapi? Na Minembwe eza na kati ya territoire ya Fizi, groupement Bashimunya Kasidi secteur ya Lulenge. Eza nani mabele ya Babembe. Minembwe la majorité batu bazofanda wana eza Babembe, Bafuliru, Banyindu, Bashi, mikolo nyoso wana eza ba ekolo ya Congo. Tango ba Rwanda bayaki tubomona ke ba media mususu ya ba collabo mususu o grand frère Robert wakomi chef coutumier na Minembwe. Biso bana Minembwe, biso bana au plateau, to au plateau wana eza na français na munoko na biso na ba blaba ya biso binga ngo milondo. C'est ce qui signifie au plateau. To kamwa kitorobi oyo nini lisusu. Les Rwandais basali ba montage na bango, ba bandi sikoyo ko changer histoire ya Congo. Ike bango akota soki ba 1500 combien. Eloko moko ya lukuta. Et puis bato azo sala biloko wana bazana na Kenya awa. Comme on est soki Patrick nani dans groupe mango ba Rwandais mususu ba changer histoire wana po bakosa biso. Nani or heureusement biso toza miso poleli. Bolanda nga bien. Po tunazo pesa histoire na tito za wapi koyo plite nanga ezandenge nini. Après loko wana avant Kabila akende Assemblée nationale en 2007 l'honorable James Mulengwa Msayo Monenda donc nani Musapia Mukolo Biloko après ça qui motion na kati ya Assemblée nationale sous impulsion ya nani ya président de l'Assemblée nationale za Kivu na Vital Kamerhe bayeko kuta ke Minembwe jamais que la territoire était parce qu'ils a place moko ils a place à Babembe et puis ils a entre 3 territoires de Mwenga et territoire d'Uvira bakase eloko wana baye na 2009 matata ponyo na ba Rwandais na ye ba Kabila wana baye ko sala eloko ya Minembwe en cache-cache ki ekoma ba changer kombo elongwa na territoire na kombo ya territoire po bato bamoni bato batelemeli yango pona même en 2008 na Goma conférence amani esimba kite baye ko changer ngo koma commune rurale
avant Kabila qui na ba élection en 2018 au décembre le 18 Kabila sali décret moko yena collabore mosusu mwana biso ya Fizime étranger ko nani donc ennemi ko le kakutu na Rwanda nemi mwilanya ba signé boro wana ke nani eleka minembo 18 territoire. Il faut bien comprendre émotion ni na nango na kati ya motema na ngai. Comprenez mes émotions mes chers compatriotes congolais. Tant que va signer le qu'on a que minembo comme territoire comme nani commune rurale. J'étais parmi bato ba telema jour wana ke comment minembo 18 commune rurale. Na bandi ba manani na banga ba relation nga ko tuna ba oyo ba soit disant ba konzo bazana Kinshasa boni eloko bobinde ini balobite biso eloko wana to yebi angote parce na bando landa mokonza na kati ya téléphone na ye eloko bolobinde nini beloko to bolobinde nini bana Fizi bana Sud Kivu bana Uvira Mwenga bazana bezo sabiso réalité ba konzinyoso ya Uvira na Fizi na Mwenga bazo bisanga ke te eloko oyo ezaka ka copie ya Nemi Mwilanya Kabila Joseph na Azarias Ruberwa nalandi siko parce que naza mwana yebisi okingana na babenga nganga kolo matanga parce que moni soki matanga mutu akufi bato bele bayaka na matanga mais ezaka na bakolo matanga donc ngana za kolo matanga nano na problème ya Kivu. C'est pourquoi on a changé comme la voix du Kivu parce que là où on parle du Kivu donc au lobingai pourquoi beaucoup on a vendu tribalisme et tribalisme était Kivu appartient au Congo. Mais nazunga no nazwa pas le bela Congo bimbate le bela Kivu kaka. OK, otoni question ya bien pourquoi pendant le bela Congo bimbate na le bela Kivu kaka pona yo kuta problème mingi ya Congo na Kivu. OK. Ndena monité, il faut d'abord sauver le Kivu. OK, to continuer. Tangu baye ko sala commune wana rurale ya Minembwe toye to lobi tangu na bandi siko ko tole misabato boka kibitumbeza la kikuna entre les maimai na banyamrwanda wana. Ngana benga mango jamais le banyamulenge parce que etini tribe banyamulenge za la katiba zo ngaba imposer biso ndelo ko ngai lelo ngambelechi remi na okufa po na eloko wana vomi na kufa lelo bokendo kundangai ke na ndimelo ko wana toujours na okende na mabele ya nani ya bakoko na ngai Barwande bayo kusala boro wana ke Barwande bamaimai na Barwande na Barwanya Rwanda wana babandiko bunda pora kuboya eloko wana olobo yokaki wa Minembo bazumi bakangi Minembo bakangi nini bamaimai bakangi toka bakangi kikutu na ba ministre ebele ya Barwande bakotisa kilija Kabila tiaki ba dépôt ba arme kuna na Minembo po ba déstabiliser force ya bamaimai mutu bato mani ba FARDC esala ki coalition na force négative ya ba Rwandais FARDC sali nani coalition na force négative ba Rwanda bango ngumino na pigwanios ko general nani ayaki kusala coalition wana ko edeba force négative ba Rwanda eza general ya Miss Kumba Tango Fort Amisi Padiri David Rugaya colonel oyo nani makanika bayaki babandi siko na Monisco baye ku soutenir nini ba Rwanda po babeta bana na biso babandi baboma nani na registra 70 personnes yani ya ikola ba fuliru bazaki massacre 70 wana ta mobile ta mokote ba mama na bana omoni ba Rwanda bazotumbela ngo bandaku bazosala boye kutu j'avais un ami oyo to sala na ina Congo azaki Rwanda alinga tunanga makambo ngo na bloquer na téléphone ngai parce que ennemi soki akomi ennemi wana ya ennemi na yo amitié za kate omoni après avoir tant que tu bituma na bango bazu perte c'est vrai bazu perte ya 70 000 vaches na bango oyo et na 30 000 vaches plutôt oyo et bungi na kata bitumba wana. Merci beaucoup tuki wana mwa mingite si ça mo kebo toko na actualité poto ka bwana. OK, kosili sa ezandenge nini parce que kosili solobi na kata oyo na eloko nini tengu depuis tongo ya lelo nazui déjà nani plus ya 80 de messages ya menace ya Barwandais. Bazo menace pourquoi OK, parce que j'ai proposé dans un groupe de Fiz Media j'ai proposé que Tobeng nazo comme la présidence des publics lettres na Nations Unies na ACR na ba institutions internationales tout ça la conférence ya bana ya kipo to bisana réalité entre les limites ya kipo parce que ba mindele bakabola Afrique te ba mindele bakuta ba limites za na Afrique to zaki na 9 royaume na Kivu zaki bien na ba limite na bango to yeba nani oyo zaki na limite na yo wapi o limite na yo wapi o moni Fizi wana o Minembo wana eza ba bele ba bembe Fizi ezaki territoire du Bembe tango territoire na 1926 ezalaki basa kombo ya territoire du Bembe ezali na babuyu babwari na bazoba baza na kati ya bazoba babuyu
bafuyu na banyindu bazana kati ya territoire wana ezana ekolo atamoko ya banyamurenge te bandeko nanga ba congolais tozana ekolo atamoko ya banyamurenge tozana ekolo ya ba rwandais bazolinga ba imposer biso le soi-disant communauté internationale et puis diaspora congolais puis pour telema ba ozana kuna bo sala ba siti na ba manifestation ko boya imposition mindele na HCR na Nations Unies na gouvernement congolais pe Félix Tshisekedi to sengi oza congolais parce que tu vas dans le makambo Kabila Rwandais Kabila Longwe awa aider bande konayo le Congo d'abord o eza pouvoir kuna soso olango après ndima ko kufa pona Congo net ngande na ndimi ko kufa soki ko na kufi lelo Yannick lobake remi akufeli mabele abakoko na ye na ukufela mabele abakoko na ngai eloko tozo senga message na okyo senga na zo tinda ipa président de la République na o nyoso entourage na ye awa to sengi na sengi 3 choses na sengi 4 choses organiser conférence pour toyeba réalité ya ba royaume ya Kivu qui est kivusien qui est congolais qui n'est pas congolais président de la République to sengi to boy imposition ya communauté banyamulenge eza communauté banyarwanda batika kana kombo bana banyarwanda président de la République to boy commune ya Minembwe commune ya soi-disant commune ya Minembwe to lobby to boy yango soki bolingi guerre ko ekende guerre ya Palestine na Israël toza preko salango tozo banga lisu mututé. OK. Merci beaucoup. Réaction parce que par rapport à député ba gouverneur nyonso babimi ba FCC IDPS ka moko batumsu ba otomboka peta ba kino amicho ba sirika réaction za bon eza moi passi pour régime eza na kati mais na okyo pesa président Félix Tshisekedi conseil moko asala net ndenge Magufuli président Tanzania azosala Tshisekedi tika biloko okende na batu wana ba gouverneur wana na ba bureau climatisé yo zwa système ya bandu tambula ville par ville village par village au sali meeting na peuple eye bisio problème nani asali mabe nani aibi mbongo ya Kongo pour que konza bien soki omoni Magufuli azosala nini landa meme na ba YouTube oza watu ba Swahili na katikati na yokwana obaki ndo interpréter yo video ko président Tanzania azosala tango zo na YouTube soki okuti ke gouverneur Songolo aibi muto ya FCC peuple yango moko omoni sur place na kati ya meeting ba olongola ye ba opesa force bati alongwa po azo service ya peuple azo service ya nani ya mutute Congo za biso peuple bino nyoso boza ba konzona po biso to vota bino o j'étais élu par l'Assemblée provinciale nana mtoponi yango eza biso wa peuple eloko oyo monsieur Félix Tshisekedi brave mutema et puis biso ba autochtone eloko buso ko tindela yo Félix Tshisekedi yeba que force o bozo pesa ba force négative de maimai il peut vous aider pour Kabila kangyo na maboko armée za ya yeto yebi eloko wana mais soki o considérer les maimai wana ba ko aider yo izo ko moko na kyo tindela président Tshisekedi azwa apesa ba maimai nani considération pourquoi les maimai ba boso zo ba kama mazobi mate pardon pour na zo mulai maimai ba lakini za nani ya kubima tangu général Eboela alingaki abima awa bon le 3 mars au moment qu'il va agresser abimaki déjà quand abimaki ba maimai ba faire de ba ke obeta ye ba bomi moi si na ye petit frère na ye ba soda na ye 6 est-ce que loko wana mutu wana obima lisusu azongi suna nzamba deux semaines passées général ya kutumba il avait reçu délégation taki Kinshasa na Monisco pour senga ye abima ezalaki lundi mais et comme jeudi ba ye ko attaquer et loko wana mutu okyo bimate monsieur Félix Tshisekedi ne soyez pas distrait mon vieux ne soyez pas distrait l'FCC les Rwandais ba okyo sala ba okyo pesa yo nani mbote ya bienté biso to yibanya Rwanda bien biso toza mona Kivu en le 30 juin 2000 à Lusenda village ngana botama ba Rwandais ba komaka lettre moko 2 mois avant que basengi to sala réconciliation to tika bitumba tondimaki yango après 2 mois ba yo ko massacrer batu bakokosa yo na loko oyo ya koseka balakisi o mino babisaka biso boye colère na bango ezalaka awa ya biso ezalaka awa donc colère na bango balakisaka ngo te yeba kizo na kati ya danger mwana biso mais toza prêt ko libérer yo le Congo héros on a besoin bato bazana expérience ya bitumba na yoki ko tindi bato na Israël ko bunda bato wana bazana besoin na bango te parce que bazana expérience ya bitumba te zo bato neti biso o to yebi expérience ya bitumba to kyo bundela yo pour to libérer yo. OK. Tokyo bundela yo toza prêt to bundela Congo parce que toza cause ya Congo. Moi je ne suis pas riche Yannick yebinga bien. Je ne suis pas riche mais nazo bundela Congo na ndenge na ngai na makila na ngai soki na kufa. C'est que nous n'avons pas besoin de l'argent.
Tout le monde a besoin d'un bon côté. Oh, non, peut-être il est en train de parler parce qu'il a besoin d'impostes, il a besoin de millions. Non, je n'ai pas besoin de millions. Je n'ai pas besoin de millions, M. Félix. J'ai besoin de ma terre, le Congo. Nous avons besoin d'un Congo. Na Congo. Congo, c'est l'héritage. Oyo koko nangati kelangai. Nazoloba, soki nazo beta lisolo ya Congo na yoka kamutema nangeza ka ezanga na passe. Ils choqué ma casse. Félix, on a besoin de tout. Qui a distraction, tu vas distraire le Yoteko, tu n'as pas ton Israël. En Israël, tu as un militaire, au moins il y a est qu'on a M. Félix qui est le président de la République. Tu as des soldats qui sont côté du monde, mais tu as une expérience à Bitumba. Les maïmaïs sont disponibles pour vous aider. Qui a distraction, ce sont des forces négatives. Ce sont des autochtones, ce sont les fils du pays. Bazo bundela na cause, bazo ba idioté. Mutako sa teko bazo iba, nani aibi? FRDC matozo iba. Landa nani palmarès ya Nations Unies. Obisa nga combien de maïmaï qui ont violé et combien de nani de FRDC qui ont violé. Merci beaucoup. Quel est le numéro de téléphone? Moi quelqu'un d'autre un message to kabana. Merci, numéro de téléphone est plus 27 61 1 00 1 3 56. Ngai mbote zate na okutunda message na bana nyonso ya Kivu totelema tozala ini. Et puis natindi message na ba congolais nyonso ya 4 coins ya Congo baya en aide pour que ba aider biso na bitumba oyo ya obo ya commune rurale ya Minembwe na imposition ya Robenga ba Rwandais ke Banyamulenge. Nous savons que nous n'avons pas de Banyamulenge au Congo, nous avons des Banyarwanda. Et puis tozana besoin toyeba réalité ya 9 royaumes ya Kivu ba limite nango parce que ndelo komoko ko kimia. Nde mbote na okyo parce que okyo tonganda ko likolo ya sable été il faut tia construction pour que tous wa kimia une paix durable il faut tobisa na nini réalité faut zala nanu nde eloko ngana opesa mutu mbote te mais eloko na singi kaka totelema boya simana ngai po to sala to gagner combat oyo tozanango. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. C'était là Rémi Nde Mokonzi, il y a Fizi, il y a le Mingi, Est, il y a Congolais, il y a Maïmaï, on veut pas savoir confiance, le numéro, il y a téléphone, les Awana, merci beaucoup le boss, je suis Didi Pumba, merci beaucoup à tout, Botala CongoFrance.com, tonton Lucien, derrière la caméra, toujours Moussala Kenegitoko, d'ici là, merci beaucoup à maman Nadine Malila, 0044, maman Nadine Malila, il y a docteur, Abou Mouamou Djilou, merci beaucoup à Xila Côté, moi c'est à peine, merci beaucoup. Na maman Mimi Ndouma, maman Mimi Elmi Djangi, maman Mimi Ndouma, la paix sur beauté. Tout beau la biso d'ici là. Apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.